Gisèle Oumba Nakolina na ya diamant Gisèle Oumba Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba Diamant Noir. Oui, bonjour chers amis, vous êtes bien sûr Diamant Noir TV avec votre simple servante Gisèle Oumba. Aujourd'hui, je suis en Belgique, vraiment précisément chez Bokechu Ayambo. Ben, je suis avec qui? Avec Ndeko Eliezer. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour Diamant Noir. Merci, na sepi ko mono pene sengole kinga mingi. Et pas no pesengole. Appel au cola. Koyamba yo to yambio ana poto to moni déjà to salino direct to moni déjà ndengo lobi vraiment mais batu bayamba kiyo batu o bazobo ya koyana ona poto ezaki vraiment banani. Bon, ngana habité ata mutu moko ta singa ke azobo ya koyana nga na habité parce que d'abord mboka poto ezamboka mundeli. Même na village na biso il faut un kumwa lo bakeyo koyate. Bon, ozaki na Louis Michel ou bien Charles Michel ou bien nani abiso ke Ndeko Eliezer aya na Belgique ou bien ozaki na Macron ozaki na nani. Donc on est biloko ya batu. D'abord, il faut qu'il y ait cohérence dans la réflexion. C'est là que nous avons de petits problèmes na batu misusu. Parce que ceux qui cohérence ezate na réflexion normale. Okomona mutu avandi na ndako na ye. Okoya lisu na poto te okozwa visa te azwaka visa ndenge nini. Pour cette personne là, pour na oya na poto, c'est les pouvoirs qui donnent les visas. Un problème sérieux de réflexion. En tout cas un problème sérieux, il y a compréhension. Est-ce que tant mutu azolo ba déjà que bon, azwaka visa ndenge nini. Donc, il ne sait même pas que banani ba pesaka visa et ainsi de suite. Les lots, au moins on s'est partagé ba Passi, na ba Mike, na ba Daniel Safou, parce que baba niko tu na bango balobaka contre le régime, ba bimindengenin. On s'est partagé, ngai au moins ba salineti ba bosalinga mingi. Donc ngana moni mutu mon côté oyo alobi na nga que asepeli na koya na ngate habité. Et le ngana ebi ezande que il y a les gens ba digérer mal message à Daniel. Et moi j'ai dit, je leur ai dit, tant qu'on a osé à Kinshasa, je vais causer avec Daniel, Naye Banini Alobaki et Ponanini Alobaki. Donc, bref, nous sommes dans ce qui est sérieux. Oh, ils ont sérieuxité, tout qui pagaté. Merci, mais biso to sepeli penda koya Ndeko Eliezer batno surtout bazo bunda pona Congo na biso démocratique, yo penos ali journaliste et engagé, c'est bien ça? En tout cas, journaliste patriote. Voilà donc. Ils ont mon gars dans la presse et journaliste patriote. N'attique là-bas professionnel. Un journaliste patriote. Yo kita na yo. Penza Ndeko Eliezer to yamba sous bientôt mais pour tout monde qui a fatigué a outi pena musika mais to ko lo balika moko tango lo baka Ndeko Eliezer abaki année 2017. Ils ont année identification. Voilà Ndeko Eliezer. Pourquoi expliquer biso ngona moi? Oui mais yango bilonya bato ko mi ko bima bima. Mais tango monika mutu atelemi alinga banda ndisa mukebai oyo bazo luka chaque jour pour que bakangata ye basalema bena Kinshasa mutu atelemi abandi ko bundisa Daniel Safou mutu atelemi abandi ko finga batukaka basangani boy babandi ko finga biso batambwe oyo ngana tala ka bango na lobi bapaya baza ebele mais bayoka ka elenga Congo parce que congolais ya makila toyebi ndenge toswanaka toyebi pe ndenge tobongisaka mais ozomona mutu mususu azobimisa tala misu minene azotoka non pardon wana yango te donc eza wana problème moko eza te 2017 na bayebani ke bakoyebana mwana kolo pango la bino bayebani te bakoyebana vraiment message moko kolo ba congolais nyonso bolanda kibiso poto otiko pena tozo mukulu toyebi mkotozo ay lobby ngana tikela nanu Mike parce que il faut batu baye baka ke on est ensemble Mike akole ka boye voilà Mike mukebai ozaye c'est bon vraiment badinso bazolanda biso mutu nanga sosi nanga direct ozwa penda mwamba moko mbangu ozwa biso Mike Mukebai ke wapi vraiment. Bonjour Mike Mukebai penda ozana micro Diamant Noir. Ah nengaka na senga boton matondo mingi ndenge obengisi ngai toyaki awa pona likambo yo toutaki osaka na Paris pona likambo ya société civile
ndenge to misi yoko ba bengi manifeste du citoyen congolais et comme sika te to kitamboka pona etumba wana to yaki ko bango pamba te to yaki bango pote ba imboka ba yeba te na décembre 2016 soko to zonga ka mwasi mokesima e likola batata episcopo po ba yebisaka biso to ko soana kabila soko to zonga ka sima e moke likolo ya communauté internationale basenga ka te toyoka na kabila to vana mesa sika kabila alakisi te na posa ko soana moto te sika kabila alakisi te na posa ya bokonja seko yango mbalo lisolo na kabila abuo pia eloko ekomi awa tozeli bete tokomi na suka ya mobuo to nango ndenge to ke osa mosana kisasa ya kolamwisa baimboka pote to sisa likama na sukuma obi ke lingala wana penza ozo bimisa nanga mo mramsozo bana oyoka kuna comprendre coup de thé le binini mais olaxi penza ki congolais ya solo mais ba congolais siko bazolanda yo le bike Abupia na Kabila 2017 balobi élection pesate kasi yango ane ko pesa nyonso yango ko pesa biso makasi te babi maponomia te bango moko basi balobi te maponomi ezali te yango ko pesa biso makasi to sisa likama ngo pe na sukuma bongo tokosisa ngo siko na lolenge boni po maela Kabila ese ebani maela Kabila ezali boye azwa biso na babenga lokota li français usure to umela pour éviter opposition to kolemba to kokabwana et bongo ya ko bimiselo ko na ya référendum to kotikela eto zongonga azongonga wana nyonso te nanga sa lobite maponomia te ye moko alobaki yango na lokasa oya ba allemand Der Spiegel habita la kaka biso eloko te et bongo loko ni to tikena eloko ba imboka batikena bazwa bokonzi na bango et bongo maponomia sa ba pesa ngo na moto mosusu question otango to na kabino tango ya kana Kongo iswa kabino soki totuni mutu oyena Kongo kosala nini eswa kabila biso soki toyi obatindi alie oespionne voilà toyaki eza na société civile ya Congo oyo esanganaki na Paris na Chantilly kuna ezaki bato ya ba défenseur ya droit de l'homme ba mouvement citoyen na ba journaliste engagé bakutanaki kuna pour mettre en place, il faut signer un manifeste. Il y a des citoyens congolais, ici. C'est pour chercher, il y a pour mettre en place mécanismes, il y a pour faire respecter pas seulement nos lois, mais aussi les principes démocratiques. On était sélectionnés, Bissot na Kinshasa, Tozaki 4, Daniel Safou, Mike Mukeba. Christelle Vwanga et puis moi Gloria Senga za journaliste donc les journalistes engagés par l'Afrique Mike Mukeba et Daniel Safou Christelle Vwanga na mwana mkono ba et na kati wana il y avait un journaliste Moko Tanga il faut préciser tout parce que par c'est basé sur la considération finale. Où va y avoir où va y avoir Daniel Safou Azam Congo, Christelle Vwanga Azam Congo, Mike Mukeba Azam Congo, Azamana Mkolomba. Donc nous avons groupé tout. Na ba Congo, na ba Swahili, na ba Luba, na ba Ngala. Et donc bango tout. Bazana kaje. Vraiment, pour être là, il faut tout ça, il y a la réflexion sur l'équité du gouvernement dans l'information avant que ce soit dans les médias. Le monument, la politique nationale, la unité, la politique, il y a eu beaucoup. Il y a eu des gens dans la calèche, Patrick et Oyo dans face de l'Israël, dans la calèche, dans la calèche, pour un. Ceux qui ont soumis au place à combattre, ceux qui ont soumis au combattre. Biso batango elingi na yakamu talango parce que le monde ne peut pas comme exactement manko de la radio mais on a mis na yaka bien bayamba kanga bien donc à bien c'est que moi na do rappeler kama on a yaka jemba dikayi ya moko sala ah oh
à cette émission, $150 000 sans oui. Effectivement, comme le Pouta, il dit quelque chose. Mais à son temps, bah, tu vas quitter que, à ça, tu peux travailler en connivence, n'a bon frère, n'a à Balali qui n'a tantôt on a soutenir Tibal, tantôt on a soutenir Baliba, il y a soutenir Rabat News. Aux hommes, alors, à ce que ça gagne par information, on va le Pouta pour en diviser. Donc, quand il y a un gars, ils attendent les gens. On doit encore battre que batu basécurité parce que na kutana na batu na ngani so tout na solo lipe na batu nyoso tout mutu na ngati ko rater ko solo na ye eza odongo lobi to solo na ye pendant 45 minutes et tant que vous avez ko solo na ye moi je sentais que azaki pour le pour enregistrer na lobi il faut enregistrer d'ailleurs ça bien on a été à la locola archive moko boy et ça ko lo bani ngai na ko takana ba considération en ati moi ni batu bazo kufa les abattus vont se retrouver dans le cas azo mené bitumba pour le mutumo bobo to ça qui kolo batiseki ya et tiseki ya tiki biso et le septembre que je suis na kokufa lobi mutumu so kokufa ainsi de suite mutumu so kokufa na mais la patrie là mais biso bitumba na biso c'est sur le valeur jamais ndenge ozomona ngabo okoyoka ngai ndenge na sala non, je prends les valeurs, je prends les considérations. Chaque fois, je dis, attention, il y a donc, les années, il y a commandant bon, moi les agents, mais ceux qui ont tellement de sous. Nazaka ba pateli na ba donc ngana kutana na bande ko na nyoso ba ko ba do mener bitumba ko na ba mener et to kuzo ça et là on tout mon côté azakon ngana bité vraiment bande ko baza contre to comprendre pourquoi baza contre pour bisonner ce bino bozo bundela ceux qui m'insultent je leur dis que je les aime oui je les aime au nom du Congo au nom du toutes les insultes que je reçois, ma mère qui a pleuré, qui est morte, que j'ai enterré, qui m'a dit, mon fils, bats-toi. Si moi je prends l'argent de Kabila, on le verra un jour, dans 1 an, dans 2 ans. Je vous aime, Odembo. J'ai dit, vous qui vous êtes battus en Europe, vous avez éveillé de conscience à Kinshasa, et je le répète ici. Je ne suis pas dans une logique de qui a commencé le premier. Je n'entrerai jamais dans cette polémique. Au jour d'aujourd'hui, c'est comment mettre Kabila de côté. Au jour d'aujourd'hui, Soudan, Yambo, Abunda. Pas Feli, Abunda, Tel Abunda, Madoche. Nazan Katemi. Vous ne m'aurez jamais. Parce qu'en fait, quand je dors, non, là, pas si je souffre à cause du régime Kabila. Alors, écoutez, ne me prenez pas ma petite énergie, laissez-moi utiliser ça contre Kabila. Bien sûr. Laissez-moi utiliser ça. Je ne peux pas utiliser cette énergie contre le mien. Contre ceux qui disent qu'ils sont dans le même combat que moi. Laissez-moi cette petite énergie. Vous savez, on ne se bat contre quelqu'un qui a le moyen de l'État. L'armée, le service de renseignement, les trésors publics, et nous on n'a presque rien. C'est dur, hein? Alors cette petite énergie à utiliser contre Kabila, vous voulez que moi je me retourne pour utiliser ça contre Dombo? Pardon, arrêtons ça quoi. Alors moi Patrick, j'ajoute une petite chose. Juste un détail. Chez moi, si tu viens pour prêcher sur l'unité, tu viens défoncer une porte qui est ouverte. Voilà. Je suis l'homme pour moi. Je me bats pour ça. On est fort ensemble. Jamais seul. Diamant noir. Tu comprends? Ce que tu fais là, c'est un plus. C'est que Wayambo fait ça un plus. C'est tout ça qui fait que nous sommes forts. Voilà. Gisèle Oumba, Nakone Nana Diama, Gisèle Oumba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diama Noiré.